Balandier Congolais Télévision Mbote bisika bozomi partout dans le monde entier pendant l'anabso à travers chaîne YouTube no Congo Live. Oui mais ça ko lobela bino actualité politique ya mboka na biso Congo lelo penza to kokutana na moko ya ba président ya parlement debout na kati ya parti IDPS parti au pouvoir mon mboka président Gilles na penza to sola sur actualité ya mboka na biso Congo surtout na maïmatel interpellation ya DIRCAB ya chef de l'État Vital Kamerhe bino mo boye bonne ko yoka ba parlement debout ndenge ba kolo ba boyoka ki ndenge ba nyonso babaki état de droit et sala lelo to moni interpellation to mona ngamba INC moko ko banga moko ningana mais yango to ko luka président Gina penza to solola sur ma question d'actualité mbote président mbote maman journaliste bonne santé santé kitoko makasi ngolo parlement debout ekufi hein non parlement debout ekufi te mais tozana kati ya confirma. Il faut to respecter ma loba mokonzi mboka. Fati béton, fati bic rouge. Lokola loba ki to vanda, to respecter ki. Po ngai soko landi, bafunda nga même na top Congo qui a zo respecter ma loba chef de l'état te. Po nga na za gardien du temple. Fils mukoko te yo. Ah, mais fils mukoko za bébé. Fils mukoko si ye wana ke pa kamere. Lelo na sangisi bango na kamere na fils mukoko na bango nyonso ale na mai. Ya solo wana. Oui. Ah, mais fils mukoko banda gardien du temple depuis kala. Fils mukoko za mwana. Biso depuis kala to banda ko yana biloko ba YouTube te. Fils mukoko avance la biloko oyo ayaka ndina ba base, yazaka na base te. Mais ngai na za coordonnateur ya ba parlement nyonso ya ville. Oyo azali nommé par Jean-Marie Kabunda 3600 giga. Oyo azali nommé par Augustin Kabuya mwana mayele. Bao bazo kamba na minute oyo parti. Bao kamba wapi ngono balingi Kabuya te akolia ye mo Kabundu bakolia bango moko bino ba oyo. Bo se retrouver te président. Merci beaucoup maman. Ce qui bat balobi que tous se retrouver c'est-à-dire baza ba ingrat. Il faut reconnaître les bienfaits. Kabunda oliera ye mo. Yoka. Jean-Marie Kabunda Kabundu. Aye na parti na 3 missions. Mission liboso, ko redynamiser parti. Deuxième mission, amener les partis au pouvoir. Ngana banda ko bunda poto au pouvoir. Les autres sont au pouvoir. Troisième mission, conservation du pouvoir. Si on a parlé du peuple, pour conserver le pouvoir. C'est comme abeza wapi. Il faut na kende kaka musala, ba pesanga kaka musala te na bundela ki état de droit. Soki baninga nanga ba ke musala, président Chilana ke musala te. Mukili tour à tour. Le panier circule encore. Peut-être bango ba kei, mais président Gila zozo bord ya munene wa kozo ba combattant nyo sota 1000 combattants na simanaye. Est-ce que ça c'est ngote maman? Esengo. Oui, mon mboka président Gila to lobby obundela ki état de droit l'état de droit koti. Mikoleleka ki tonde ko kapenda kuna na parlement debout surtout na ville partout ba ko bele l'état de droit beta. DIRCAB chef de l'État ko iba mosolo e na mbonga 15 millions a ko lia yem tazo freiner chef de l'État kamba mboka malamu te mboka ki liboso te le to moni ba interpeller Vital Kamerhe DIRCAB ya chef de l'État na matali ba travaux à 100 jours tout monde ki 100 jours wana bakangaki Mindela Africas bakangaki pe bato bazaki ti lelo bazana makala o bango babaki ke baza ba innocent mbongo bazaki pa ya DIRCAB lelo to moni DIRCAB état de droit et kasi lobby na parquet matete à se présenter qui non plus ba avocat na n'habite président na banjo zero sepela vraiment nazana sengo trop parce que ngai nazala ka adversaire direct ya Kamerhe nande ni muto bana bango coalition tozana kati ya coalition mais coalition c'est pas dit que okende ko iba Kamerhe biso to sali état de droit et to bundi pendant 37 ans pour Kamerhe moko asomba 180 parcelles. Gilles nano asombi parcelles te Kamerhe zana 180 parcelles. Nous avons preuve. Na banda kutangilo ata 10. Tanga ta mondamu. Kende na baka yao. Awa na baka yao pembeni ya Sevinye okukuta parcelle asombi. Kende na Ipak. Mama poto na ngiringitso ke wana okuta ba ben moko 5 lala kana nzela okuta lupango wana
ya Kamere mibale kende la merveille na bare la merveille za hotel ya munene na bare wana ya Kamere la Samba Play esika oyo banda répéter mais ngana yebi ke la Samba Play Kamere atika kosomba ngote asombi yango eza mona côté kula na yebi la Zambie eza sima na biso ti lelo la Zambie eza nango ka bo ba bengana we rapport we rafuta raté mais na dimité Kamere asomba kuna Kamere sa sombi yango apesa soki nanya banda ko répéter Kamere ngana zo confirmer yo parce que ngana za gardien du temple lelo soko ke na échangeur espace ngindo nyonso espace wana Kamere mutasombi solo wana kende na bibo salaire na yakuna na présidence azana salaire ya $7,000 asombi biloko koleka na chef de l'état chef de l'état azosomba na ndenga kobata mokoyeba te merci beaucoup maman lokolo lobi biso toyebisi chef de l'état parce que nous c'est nous le gardien du temple président Jules tolobi boy to sengaki soki ya ke justice te ngai na ko mobiliser base nyonso ayi de pes toko kende ti palais de la nation bako démissionner en bloc yango nazana esengo komona lelo wakaninginingi king vital yokana no kombo wakaninginingi king simine ko bukana wakaninginingi king merci beaucoup na ba juge na biso parce que lelo tomoni état de droit ekoti ba interpeller un DIRCAP nano salamate pour la première fois na Congo pour la première fois même peut-être en Afrique un DIRCAP mona mboka na kati yote mingi ba koloba ete wana eza ko sakana na DIRCAP ya chef de l'état pourquoi pas ba bengi saki eta na parquet ya Gombe pour selon penza moi un niveau na e fallait que ko samba na o Gombe boni ba humilier ba kititi na matete alors date ya lettre wana ezaki pe ezaki le 6 mars mais bo bengi si aya ko se présenter ezaki hier non lundi le 6 avril monte que eza un peu désordre ba bi fallait ba ke kotikele na ndako na ba bi ndako Kamere très bien et non ba ke kotika kuna na présidence na courrier on eza ko salir personnalité ya DIRCAP ya chef de l'état maman tozo salir yete asa salimbeba asa yibi tozolo bateke a détourner a yibi mbongo ayiba ki 15 millions tolimbisiye chef de l'état ba ki 15 millions makamba rétro commission merci beaucoup chef de l'état le bien rétro commission c'est ayo ki mawa atali ke tozana kata ko nani kozongisa lisusu te mais ayibi tomoni papa tito zo continuer na koyiba yoyo abana alors il faut tolo ba vérité to ko bomba te biso za ba gardien du temple Kamere ndeza wana ayibi mbongo belé alors il faut ba attendre yé vous comprendre to kotika ete biso to sali 37 ans kolongwa IDPS kolongwa limité palais de la nation to beti 37 ans siko na 37 wana to perdre yango boye Kamere tsomba kabanda ko Kamere sala ba aventure au moment où état de droit sekoti yango biso tolobi papa tito oyibaki yoyo ya bana ozongisi yoyo ndambo awa sikoyo eza lokola pigeon babwakele banguba journal lobi pigeon babwakele banguba adodi alie banguba ale ba bete siko libanga lipapu moko ebukani ndi Kamere ndeza wana zana lipapu ese bukani siko deuxième épisode lokola yete ai tokotindele mandat d'amener na kati anda kwa kokota prison po batu nyonso balobi eza ye tokotika yete est-ce que chef de l'état kotika muninga ne o penza sungeti lelo za na pouvoir akendeka bo po bata yente ba koloba ete soki lelo président Félix na pouvoir eza grâce à Kamere ndatiaki ependa na mokongo babimi soki Kamere atika kae IDPS président Félix ngaza la isolé pokuna na FCC ngara kendete la muka déjà bapondaki ya bango mwana mboka Fayulu omonite ke nani Kamere atiaki mapapupo abima président boni lelo bino bosaka toujours contre Kamere attaque quoi koyiba. Merci beaucoup maman. To salaki coalition tolobaki teke tokende koyiba. To salaki coalition po to sala intérêt le peuple d'abord. To sangani na makanisi bien. Nzoka bato biso to sangana na bango bazali bandoki. Est-ce que vous comprenez? To sangani. Mais INC nani FCC bango nyonso bandoki. Lelo Kamere batante mukonjambo combien de fois? 37 fois. Babo maye kaka. Sikoyo
Félix abandaka komela tia omela kakati yango to changer tozo mela tite to komi komela gene osakani to kangio tozo na kati ya état d'urgence na état d'urgence c'est le chef de l'état qui est le garant de la nation yende mutozo pesa mot d'ordre soka lobi frappe yango tozo kende na bango awa to kotika tante soyoki Gédéon Kyungu asalaki mobulu balobi place nyonso bakomona Gédéon Kyungu bakangela biso ye tozo tindi 80 commandos. Ministre intérieur Gilbert Kankonde, bravo. VPM. Yoka ki babi Gédéon Kyungu muto akotinda mingi ezande Kabila Kabange muto bozana na coalition FCC cash. Merci beaucoup maman. Kanambe pole uyondo muto zo benga ye Kabila Kabange. Ngana yebeli na kombo ya Kanambe Hippolyte mwana Marceline na tonton Mutwali. Botanga na ye classe moko boyebe na kombo wana. Est-ce qu'il y a des camarades dans la classe? Il y a ceux qui sont à l'école primaire, camarades na ye Kayimbi, na Bamundos, 3e primaire. Ngana zala ba camarades na ngai o batanga mingi ba ona ba na Rwanda. Ba yebisa ngai ke Kanambe Hippolyte mwana Marceline na tonton Mutwali. Yo yebi Marceline. Ti lelo na tikala ko yeba Marceline. Maman Sifa te me Marceline. Maman Marceline Sifa za adoptif. Mobokoli. Kanambe Hippolyte Kazembele mwana Marceline na tonton Mutwali. Yo yebi tonton Mutwali. Tonton Mutwali yo yebite mais yoga Fati président de la République, maman na ye maman Marthe Kasalu. Papa na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le grand révolutionnaire na kati ya Congo. Mutunyo na bana mike ba yebi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Grande tata mwasi na ye Eugénie Chikana Mongafula. Epa na bango na Nzombo. Soko ke na Nzombo na ngiringiri epa bakoko na ye. Soko ke na 10e rio koti okoyeba epa ba Tshisekedi wa Mulumba. Yango tozo soutenir ye. Il faut tomber la Fati, to conserver Fati, c'est notre frère du sang. Eza makila na biso. Hein? Maman, aza makila na biso, il faut te soutenir ye. Makila na biso ta ko sa mala moté depuis un an on peut tout moni changer mais zate président Gilles conseiller 10 social biloko komata du jour au jour hein. Donc on va combattre fora belo tango nyo sata ils ont marché il faut le bara Fati beton. Merci beaucoup ngana ko tangilo biloko Fati beton sali. Yoka Fati aye. Kanchachi bana basoda bavanda kotanga bavandi na se lelo tocheli bango baban bakomi na ba tablette bakomi na mopepe kipakapaka likolo mopepe climatiseur eze sengote lelo Kanchachi bakomi na hôpital ya bien propre Kanchachi bazaki na mai te 18 ans lelo bacheli bango mai toke na Kankokolo batie mai batie hôpital toke na Elengesa nzela yangwana nani bumbu etikala kozwa prince te 30 ans, boum. Le loto tche prince ti Elengesa kei. Asosa. Kende asosa mama poto wana. Oko denda ta ko denda te. Social. Ka banze to le banzela. Nyonso wana za social. Yango to lobi bona social. Awa biloko seye belé. Mabundu Fati ye soko zoye bate. Mabundu Fati ye to ko chango na prix ya l'état. Carton mabundu soko za $60 biso to ko chango $10. Carton ya mpioji ou bien ya sardine carton mobimba boye cause la 50 biso to chango 5000 francs c'est ça social siko yo lingito sala ni Fati beton Fati big rouge papa social papa malewa kembo na yawe alléluia amen. Oui, président Gilles, l'Inde Congo live, vous comprenez que tous les bon, na président Gilles, au Tomesala, tant on sort au parlement debout le Penza, tous tourner na émission. Président Gilles, tout côté on a beaucoup no eko boma, Covid-19, fo e bomina mikila poto, ah pena ville Kinshasa, tout comme déjà na 180 cas, déjà 9 guéris, p 19 nouveaux cas, en a ville Kinshasa. Kasi kuna na mikila poto, sika bato ba ko kufa butu moi, baboy ko pesa ba vaccin boni docteur Muyembe akopesaka ba congolais a vaccin moni biso ba nyama o to ba kobai na to ebite likanisi ya docteur Muyembe bato mususu baza derrière ye po ba boma ba congolais okolo bani na likambo ya malade bokono a Covid-19 pe ba vaccin ba linga ba vacciner peuple congolais. OK maman na okende nano tout droit obi tozokende maleme na koya kosuka epa ya docteur Muyembe. Mère biso na kati ya Congo c'est le peuple d'abord. Soko tali tala na mesa na ngai komona sozo mona détergent
tokabola ki bana bandale baza ko sepela moto nyonso aza nango na kati ya ndako mibale misato si ba savon yango oyo moto apesa ngai oyo ezali Augustin Kabuya mwana mayele oyo tozobenga mwana buta oyebi mwana buta elakisi nini mwana liboso ya Etienne Tshisekedi sikoyo kolongola ndenge nini mwana Jacquemain Chabani kobenga naye Paul Chilumbo kobenga naye Peter Kaza jokoloba naye yo kasi omoni okoti nanu na silisi makambo te tokokota na makambo na bango kopose ngai na sisa nanu oyo na kokota na makambo wana tala oyo si Augustin Kabuya pesi ngai carton na ye na kaboli partout 60 pièces na kaboli na bao ya ngai bao oyo basutenaka Fati Beton le peuple d'abord to pesi bango po basokolaka maboko yango merci beaucoup na Augustin Kabuya mwana mayele mwana bute à travers Fati Beton si azopesa ngape président Jules lokwa na yebani nazana succès monde mobimba monde nazo sala boy ozu déjà derrière na caméra na bino balandanga monde mobimba ne bato baza ko sepela kati ya bandako yango ke Roger Luma za ko sepela Roger Luma za ko sepela mulobela Fati d'ailleurs lobi Gilles fois tambola na 300 coupé asala kinga déjà autu ko tinda message yao ya Roger Luma merci beaucoup siko utenga Roger Luma siko Marie Claire Chango libanga atalo siko Bolison akoloba nini sikoyo Erika Pongo na Caroline du Nord bango baza 40 balobi Gila koya 41 nazokende Caroline du Nord na États-Unis sikoyo Dr Serge na États-Unis akoloba nini Papa Dona na Lubumbashi akoloba nini le grand mécano Everi grand mécano na mwasi na ye Edi Kitoko mwasi Kitoko ye azala libanaise tozonga na tozonga merci beaucoup yango mama tolobi boye opoza inga question moko awa makambo ya coronavirus vaccin wana biso toza bakobai te biso toza banyama na bango te vaccin wana awa na Kongo tokozwa yango te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mayela sa lobaki yango déjà vaccin wana eza ya biso te soki mundele alingi ameka nano na ba occidentaux kuna bango nde balukili biso malade oyo na Italie bakofi nini ba prêtre bakomi ko balisa mwasi na mbwa est-ce que c'est normal il faut nzamba yoka kanda bazo balisa cheval na mwana mwasi c'est normal te ba prêtre bazo zwa bana mike na bango moko ba prêtre bazo sala o babengi pédophilie est-ce que c'est normal tokomi na période ya Sodome et Gomorrhe alors nzambe akoyoka kanda na temps Sodome et Gomorrhe nzambe monaki abetaki c'était a frappaki yango moni lelo Italie 3000 morts 300 prêtres mabe na bangoti basalaki mabe ya trop nakati ya mokili oyo pape 666 ya lobaki aza le pontife seigneur de la terre akimi nini alongwe la fuite des papes de l'Italie vers village natal de Mecca Médine hier wana pe akimi aseka ba musulman lelo Mahomet a fui de Mecca Médine ye pa kofi akimi de l'Italie à l'Argentine c'est pas okima basali mabe ya trop yango tozolo baboyi awa nzambe na biso Jésus na biso il faut totombola ye mais Jésus bakitisi ye pona nini tala ba païen tala ba chrétien au lieu ba chrétien batia Jésus liboso bakomi kozwa ba casque bazokanga zolo ba chrétien au lieu batia ba prière ya makasi lelo batikeli ba rose croix ba renier batikeli ba marabout ba renier batikeli ba maïkari ba renier mais notre Dieu c'est un Dieu qui appelle l'existence à ce qui n'existe pas tala oyebi jour moko histoire moko Jésus alalaki na kati ya boîte ezokende Jésus alali bayokoli na yeba yoki mopepe makasi mai ezoninga na mbonge Jésus afongoli lisu moko azotala bango bazaki na kondima muke tokufie mais Jésus afongolaki miso alobi les hommes de peu de foi era la muka alobi mai arrête toi esalaki nini
Mon pépé arrête-toi. Et ça la kinine. Et kataki. Mais pourquoi pas les lots? Tous en a grand bishop. Tous en a grand révérend. Bakabunju Wales. Tous en a pasteur Mukuna. Tous en a pasteur Mutombo Wachula. Tous en a pasteur Mutombo. Tous en a Kankenza. Tous en a frère Patrice. Tous en a pasteur Nyonso. Ngonga Yangoyo. Parce que phrase moko lobi na kata Bible, je vous donne le pouvoir je vous donne le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Merci beaucoup ba pesi bango pouvoir. Si ba malade bangwana, yango tolobi boyi, mutombo atula ko 50 personnes. Bozwa bino tolobi bozo 50 personnes à Korola bokende kotuka pa mutombo atula. Bozo 50 bake kotuka pa mukuna. Bazo 50 batiki efe patro botika bango ba intercesseur ba intercéder pour la Corona ba bangate pour ba pesa ki bango pouvoir wana. Balobi je vous donne le pouvoir de piétiner sur les scorpions, sur le serpent. Si le coronavirus est un serpent, coronavirus est un pangolais, est serpent vert, est chauve-souris. Si on a un pouvoir, il y a un likolo ya serpent. Il y a aussi un virus au kimi. Est-ce que c'est normal? Yango toyebi si bango bo respecter maloba ya Nzambe. To sambela. Notre Dieu c'est un Dieu qui écoute nos prières. Ayoka kabiso. Soki to sambeli akoyoka. Eza bongo te. Eza bongo. Oui, moi mboka lelo tokomo pour Samson moke na suka émission na biso. Ka to continuer ka toujours na bokono oyo. Lelo to mona ki ex première dame Maman Olive Lembe apesa ki ba kisi openza o ba bengi chloroquine mikoleka ki ba baki eteza ya faux eza mabe kasi ba meki un peu ko examiner ngokuna na inerbe ba biete ba kisi ona ezali bongo non conforme selon principe ya actif ya chloroquine phosphate eza penza inexistant na ba comprimé selon analyse basali na ebitoko kolobani nel kambo. Merci beaucoup maman journaliste yo posanga ba question mo kitoko sepelisanga makasi yango na lingaka yo soko yeboyi. Maman Olive wana ngana pesa ye kombo Corbière. Maman Olive Corbière po ye bibembe. Oyebi ki alambela ba comédien nani ngando batie mwamba. Mwamba ya soupe belé. Mwambe kangama obi ba comédien balia ba mela na soupe. Siko lelo bazoku photokomi kaka après un mois oya kofi après un mois oya kofi. Je moko na yeko landa siko yo esobe. Alobi ngana le yakite ngana suka na porte. Ngana le yakina ngate. Vous comprendre. Merci beaucoup na esobe oli yakite. Mais ba o yaki que son âme repose en désordre. Yango toloba ki boyi. Maman Olive en collaboration avec les Indiens. Akimi mbangu akepa ba indien ake kosomba bakisi oyo ba écrit mususu o ba écrit ba komi ba sangisi français na anglais bango bazokanza ke biso totanga te biloko moko falsifié ayena ngo mbangu na yeko pesa don tala pesa ba maratre na yo kuna na nzobe awa biso te pesa ba ndeko na yo sali 18 ans Ebola zali na kati ya nanyao apesa ki bakisa Ebola kaka coronavirus azwi yango wapi asali crime contre l'humanité bako arrêter ye allo ba place a outi nanango parce que biloko wana za individu mutoko pesa te il faut bakanga Maman Olive lelo na moni na ba pondu na mutu na ba tomate ozali 18 abanda opesa bato ba pondu biloko eza na kati basiba tie mwamba tokoli yango te. Maman Denise yetozo benga ye ambulance. Tumona utu kopesa ba ambulance na ba mitu. Babi yeza malonga te ka muke Maman Olive nda kopesa beli. Merci beaucoup. On se contente de ce qu'on a. To pesa na no muke parce que tuzana inane. Ya pesa beleza ba mbongo na biso ba yiba pendant 38 ans. Ba yiba komi ko zongisa muke. Yango tolobi boyi. Eza ba mbongo na biso ba yiba. Mama wana somoni ba mama eza ba problème nyonso oyo ezali basango. Lelo cardinal Mosengo oyo ayebisa biso ngana bota te me ngana tanga na mwana na ye. Yes, natanga na mwana na ye papa ya DJ aza doyen na biso ya école Chololo Pedacom.
Tchololo Pedacom eza na kati ya Kisangani. Cardinal Musengo azolanda ngai. Tchololo Pedacom mwana na eza DJ Musengo. Vous comprendre? Siko ya awa akoya ngai na bota kate ngana bota pona ko distraire biso to bota te. Toko bota. Ko distraire biso te. Ozana kati ya kufana ngana bota kate. Siko DJ Musengo auti wapi? Abenga ngai. Totanga na ye na école Pedacom na Kisangani. Yango batika ko distraire public. To sambela nde nzambe ya solo. To sambela nzambe Abraham, nzambe Jacob, nzambe ya nani ya Isaac. Ayo kela biso mawa. Vous comprenez? Yango tolobi boy pona chité makambo ezebele ya koloba. Il faut ba grand prêtre nyonso, net grand prêtre akeloba na Mbujimai. Place oyo azolanda ngai fona pesa ye mawa nzambe kitela ye. Mama Pascaline na kati ya Norvège, na Scandinavie, mawa nzambe kitela ye. De Panama, Papa Dona. Sans oublier na kati ya Zambie na $1 tozana Papa Fabrice dollar eloko pamba Yesu kalinga tindra ngai zakaka 100 abela quand même vertige. Merci beaucoup Papa Fabrice azolanda ngai. Marie Claire Chango libanga talo. Docteur Serge na États-Unis, Eric Apongo, Bolison, Marie Chilembe, Mama lobi oyebisa nga uzotindela ngai quelque chose nazozela. Mama Marie Chilembe asombelinga ba camerati, asombelinga mixer, alobi faut sala studio ya yo moko. Eze sengote. Studio wana yo ndio ko travailler. Yo ndio ko ma awa chaque jour tozo fongola studio ya biso mibale. Mama Marie Claire Chango. Bombela nani Mama Chilembe. Ba kamera wana yeye na ba mixer na kimia. Erika Pongo pe alakinga studio. Na kosuka wapi? Tozana bana matipisha. Bana Lualaba. Famille Kayembe na Lualaba. Famille Kayembe balelanga fo ba uti ko benga ngai sikoyo. Papa Mutombo na Suisse. Alelanga ifort. Tozana ba tebele Kambov, Kakanda, Kolwezi, Fungurume, Likasi, Mitoaba. Merci beaucoup. Mbujimai kananga Chikapa. Merci beaucoup. Sans oublier bana mai ndombe o batindranga basaka masangu na liaka ngo ezo silate. Merci bana mai ndombe. Merci pona lelo. Sika jantiningo. Sika jantiningo bila baby sa. Na yumbi. Oya bomisa 800 personnes. Mais batindrang ka biloko wa boyi jantini. Merci maman. Batondi mingi. Président Gilles, quand on a la télévision, tout ce qu'on a pensa, président Gilles, on a limon quoi parlement debout, il y a IDPS, il y a tout solo là, on a pensa coordonnateur, il y a ma parlement debout. Chariot mobile, tout ce solo, on a pensa mon colalelo, boyo qui pensa, c'est pas question d'actualité, surtout dans ma telle interpellation, il y a mon lamboga vital caméré, paix, ma vaccin, on a kindokyo, baniba betana, peuple congolais, tout comme la souka. Merci d'avoir ma caméra Guy Botombela. Merci Balanius Banda qui sont partout dans le monde entier. Mon vieux Roger Louma, mon bel monnaie, président Félix Bambotenayo, tonton Dou des caractères, mon vieux David Olito. J'en suis bon, mon poste social depuis États-Unis. Nabo Sanité, l'impresario Claude Ndombasi. PAD Capella depuis Hollande. Ngalablo Songiza Mbazongite, tout le monde a mis na Mikolo Zalikoya.